Bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous les Congolais acquis au changement. Bandeko na ngai leo na ye liboso na bino, particulièrement aux fidèles, aux jeunes fidèles de l'église catholique. Comme la fois passée au Bela qui na micro que balinga qui ba sceller ba paroisse, c'est la même stratégie qui risquait de se répéter. Alors, yango wana nazo benga ba jeune catholique, ba fidèle tout ya église catholique à la vigilance. À la vigilance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bandeko na ngai ba jeune catholique, ba fidèle catholique lokola ngai. Déjà à partir de demain, aux environs de 17h, 18h, tokende tolala na ba paroisse na biso. Tokende ko protéger ba paroisse na biso déjà à partir ya lobby. La même stratégie risque de se répéter. Soki vous remarquez, batu a Saint-Andrien ya ngaba basambela kite po basela ki paroisse na bango. Bana ngaba na yebi ke boza ba guerrier bolanda vidéo oyo. Na yebi ke boza ba guerrier to yebi misala ngaba na 2015. Tangu bazwaki makanisi na bango ma bebe exprime machiavélique na bango wana po ba tia loi électorale po na Kabila to yebi bana ngaba nde ba telema ki ba ningisa ki ngaba. Bana ngaba nazobela bino, ngaba makala nazobela bino, bokende ko protéger Saint-Adrien. Lobby déjà à partir à 17h, 18h, tozala wana to veiller liboso ba paroisse na biso e. Ba fidèle de fidèle église catholique na bengi bino, na beleli bino boza wapi. Lobby to kende déjà liboso ba paroisse na biso, tola la kuna, to bongama to lata, to kena bilo na biso nyonso autre ça elango na marche. To bongami to ke kola na ba paroisse pe ba douche ezali to rosukola kuna to sali makambo nyonso kuna. To bongama lobby 17h 18h to za déjà zinga ba paroisse na biso, to protéger ba paroisse na biso. Ba fidèle de fidèle église catholique boza wapi na beleli bino. Kende déjà lobby à partir à 17h 18h to protéger ba paroisse na biso. To kende ko protéger ba paroisse. Ba fidèle de fidèle église catholique na beleli bino kani na belaka bino le 30. Na beleli bino bana Saint-Laurent yangaba bokende ko protéger ba paroisse na bino, bana Saint-Adrien bokende ko protéger ba paroisse na bino, na beleli bino. La même stratégie risque de se répéter. Il est donc important biso déjà à partir ya lobby to kende liboso ba paroisse na biso to protéger yango e. Soko ndeti bino bato Saint-Adrien bato Saint-Adrien soki ndeti par exemple oza na bande comment bavandaka mopanzi kuna bokende kuna déjà bolala déjà bozwa ba disposition na bino. La même stratégie de sceller les paroisses risque de se répéter. Soyons vigilants. Les fidèles de l'église catholique na beleli bino ba jeunes, toutes les structures de jeunes de l'église catholique bokende ko protéger ba paroisse na bino. Lobby déjà à partir à 17h 18h bandeko na ngai nazo pesa bino information. Il est important tozala aux alentours ya ba paroisse na biso to protéger yango. Policier mon côté, moura mon côté, FARDC mon côté, aza na droit ya koya ko sceller ba paroisse na biso. Bino banani boya ko sceller ba paroisse wana. De quel droit vous allez sceller nos paroisses? Il est donc important tokende lobby aux environs de 17h 18h tokende ko protéger ba paroisse na biso e. Na beleli ba congolais nyonso o baza na posa Kabila kende, ba congolais nyonso o baza na posa changement e ya na mboka na biso. Na beleli bino na micro e. Boya to se mobiliser to kende ko protéger ba paroisse na biso, to kende ko protéger ba paroisse na biso. Le 21 de makambu bokende ko protéger ba paroisse.
Donc stratégie wana ezo continuer ya ko selele biso ba paroisse na biso. Donc ba fidèles des catholiques, ba compatriotes congolais tout o bazana posa mboka oyo ebonga Kabila kende na batu na ye na ba médiocre na ye ba kende. Donc lobby à partir ya ba 17h 18h soyons aux alentours to veiller pour que ba paroisse na biso ba simba yango te. Yo policier ba futa ko non salaire maoza mutu anzala mozo préféré au protéger mutu oyo azo nyokola yo farde se mutu anzala mino mura bato anzala mais bozo préféré bo kendo protéger mutu azo nyokola bino mabeni biso peuple tozo sala toza aminduki te toza masasi te déjà comité la ekikuta lobike tozo sala marche sans barricade sans kotumba bapne sikoyo bino boko ya mutu asimbi bible asimbi lindala okokanga epo na nini okobete ye masasi po na nini to interpeller ba policier na biso. Donc nous vous appelons à la retenue botika ba congolais ba manifester pacifiquement bazana mboko na bango eza droit na bango. Donc comme je disais, il est vraiment important à tous les fidèles catholiques, à tous les jeunes épris de changement baya tozala ebele to kende ko protéger ba paroisse na biso nazolo bango en connaissance de cause to kende ko protéger ba paroisse na biso tozala wana ebele to protéger bana Saint Joseph paroisse ngana laki la fois passée tozala ebele bana matonge bozala wana to protéger ba paroisse na biso. Il est vraiment important na bele libino ba congolais tozala ebele dimanche le 21 to la Kabila na communauté internationale que nous le peuple congolais nous sommes debout, on est fatigué de souffrir pendant plus de 16 ans au pouvoir. Monsieur Kabila n'a rien apporté comme changement dans notre pays. Alors il est important de faire montre aux Occidentaux qui soutiennent Kabila et faire montre à Kabila lui-même et à ses acolytes que biso toza capable de se prendre en charge, peto telemi ensemble avec l'église catholique to lingi to bengana ba médiocre. Donc il est important au peuple congolais, il est important aux jeunes, les fidèles de l'église catholique de se mobiliser pour que lobby torola na banda kuna biso te toro kende na paroisse toko protéger ba paroisse na biso parce que je trouve anormal qu'un policier qu'un policier ba ya kaka pour na ba sceller ba paroisse. Les lieux du culte est un lieu sacré. La constitution consacre la liberté des cultes. C'est un droit constitutionnel. Tous les Congolais bazali na bango libre ya kosambela bisika balingi. Comment est-ce que vous les policiers, vous les militaires, vous vous permettez de profaner l'église? C'est anormal. Yango wana biso population congolaise, ba jeunes, ba fidèles de l'église catholique. Tozali na obligation morale lobby tozala déjà zinga ya ba paroisse na biso to protéger ba paroisse na biso to protéger ba prêtre ba père curé na biso to protéger ba ro yango wana lobby yo fidèle de l'église catholique oza penza mo Christo ko fanda na ndaku te à partir de 17h 18h mema bilamba na o déjà tokolala na ba paroisse toko sukola kuna toko kota messe après messe toko kende marche. Parce que stratégie oyo balingi bazongela ngo lisusu ba kende kosele ba paroisse yango na beleli ba fidèles ya église catholique. Soyons là nombreux o soki okananga ba ndaku na mino ramo musika na paroisse pour dimanche wana fouille systématique kozala makasi. Alors il est important ce que binda kuna bino eramo musika na paroisse o se déplacer toko kende ko veiller liboso ya ba paroisse na biso na beleli les fidèles de l'église catholique ba jeunes toutes les structures ezali ko faire partie de l'église catholique mozali na obligation wana pour que marche na biso ele kama lamu to manifester ndenge comité laïque bengi biso eza important soko ebinda kuna mino zaka musika ya paroisse
okei déjà lobby omi vandeli soki po olala na paroisse kaka yo momomi da bilamba no tolala ka kuna po to protéger bakotinda bamura bakotinda ba policier po ba profaner église babelisa déjà kokanga ba paroisse na biso ezali important na beleli ba jeune ba congolais ba courageux il y a aucune armée dans le monde plus puissante que le peuple qui est déterminé à prendre son destin en main. Donc, il y a un beleli to kende déjà to kende ko protéger ba paroisse to protéger ba prêtre na biso ba père curé na biso mutu asimba bangote na beleli ba congolais ba jeune congolais ya makasi ya nguye ya ba courageux lobito za la zinga na ba paroisse na biso poto faire échec na ba mura o ba kotinda na ba police ba kotinda po ba kangela biso ba paroisse. Ils ne peuvent jamais toucher à nos lieux de culte. Nos lieux de culte sont sacrés. Nous sommes protégés par la Constitution qui garantit la liberté de culte. Donc, c'est important, comme je le disais, tous se sensibiliser déjà les lobby poto que nous veiller pour qu'ensemble les matins après la messe, marchant dans la capitale congolaise, poto la kisaba occidentaux qui continuent à soutenir Kabila pour faire montrer à Kabila que biso notre totali déterminé ya ko benganaye na balabala. Mon deuxième message que j'avais, c'était par rapport au message que Papi Tamba, les médiocres, est en train de circuler sur WhatsApp, qu'ils sont à la recherche du professeur Isidore Ndayouele, ils cherchent maman Léonie Kandolo, Bazamwa Ebele, frère Julien Lukeni, Papi Tamba, les médiocres, Papi Tamba, keba na batu ozo luko simba wana ba simba raté. Na yebisi yo keba. Comment est-ce que Papi Tamba se permet ya ko véhiculer message na WhatsApp que la police azo lukisa ba membre ya comité laïque? Papi Tamba de quel droit? Donc binonde bozana droit ya ko sala makama bena mboko. Bobo mabatu na Kasai, bobo mabatu na Beni, bozana droit. Beaucoup fils ba congolais nzala bozana droit. Bo les Canadiens TV bo finga ba prêtre catholique, bo finga ba opposant. Vous avez le droit. Mais quand le Congolais eux-mêmes se lèvent pour combattre votre régime, beaucoup mieux golobake, bazo lukisa bango na la police. Donc la police wana ezande à la solde ya bino na Kabila. Donc biso ba congolais ba policier wana bazana droit ya ko protéger biso te Papi Tamba. Papi Tamba za mkoloko na kipa côté po yo zanda kala na kipa côté. Mais ozo salo eleki. Papi Tamba, tu te prends pour qui dans ces pays? Moi nebi mambo sala kati. Moi je connais ce que tu fais. Babiloko komakana yote mutoko mango. Obenga ba viena onde ba yebisa ko makambo koma Papi Tamba. Boni boye. Pourquoi tu peux pas avoir du respect envers Batuano le KKR nyonso? Qui ne sait pas que tu vis des miettes oh nani mina kwa pesa kayo. Nani habite qu'après avoir koloba biloba lobana o tambola ka moi na ba bureau awa na Kinshasa wa. Papi Tamba na ba bureau ya batu na bino ya médiocrité présidentielle okenda kozwa mbongo. C'est que tu écris, ce sont des mots va des minaku tous ces mondes là ne ba komela kwa ngo. Pourquoi cause en respecter boyo Papi Tamba? Tu as quoi? Bando comme abuzo va pesa ta ministère. Hein? Comment tu peux te permettre à aucun de véhiculer message joana ke bazolu ki sabata comité laïque Papi Tamba? Papi Tamba peut-être yo ebate ke batu ba marambo sala. Moi je connais très bien ce que tu fais. Hein? Pour nini boye? Si comme ça que Kabila ki yo rosuka wapi? So Kabila ki okoma opposant. Tala si mazonga motoko. Donc tu as tout le temps d'écrire ces bêtises là, salir les opposants car yo okomi tina mosengo Papi Tamba. Boni boye, za mukoloti. Hein? Zamu kolot tata mo bimba. Hein? Pesa tali bumuna wana valeur. Nini boy Papi Tamba, c'est quoi ton problème avec les abbés? C'est quoi ton problème avec Mosengo? Hein? Donc police wana eza abino. Police wana botyango pona ko terroriser bato bazo bundela mboka. Donc vous avez le droit de faire vos bêtises là, de massacrer les Congolais. Batala bino. Pombo Congolais batala bino ba tikila bino lokoma mapangu. Batala bino bosala buzoba boloba buzoba. Hein? Pourquoi vous commissaire biso na souka boé? Pourquoi? Hein? Pourquoi to sali bino nini Papi Tamba? Hein?
babiloko okomaka wana olingi na ye biso baverité mosusu babiloko okoma kobenga bato na telefone vie nakoma nini okasi toyebi yango te boni bokomisi biso na suka boye bato komi te laiki basali bino nini bato bazoyiba bamillion bakoko nyangi bayibi bamillion baboshap bambongo basnel badetourna bamuzitu bayiba bambongo na mboko bosala bango nini. Est-ce que vous avez envie de recherche pour la banque pour que nous recherchions il y a comité laïque. De quel droit? Bato comité laïque. Bato le professeur Nayuel, basali bino nini. Bobi sangelo kama beba sali. Pour bébé c'est ba congolais ba tele ba benga na kabila. Pour nini boy, bo comme ça biso na suka boy pour nini. Donc mboko eza bino. Bobi sabiso kaso Congo e koma ya bino. Bola qui sabiso ba certificat boza nango ba pesa bino Congo comme propriété boy bisabiso. Comme ça on va vous laisser tranquille faire vos bêtises ne bosa lango. Eza nini, moi je vais comprendre eza nini. Boko misa batuti na suka boy batu na mboka na bango. Déjà kutuko, toza na constitution. Constitution les doit garantir ba liberté, les droits et libertés des citoyens congolais. Nous sommes protégés par cette constitution-là. Si en quoi nous avons enfreint la loi? En quoi les membres du comité laïque ont enfreint la loi? Bah péché et si kanini popino c'est la bombe à vie de recherche. Pour ça bombe mandat d'amener. Nini. Bah mandat d'arrêt koutou. Nini. Qu'est-ce qu'on a fait dans ces pays? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Ces pays ici vous appartiennent? Vous avez le monopole de détruire le Congo et puis surtout talabino. Bah on a biso ba liabino. Bino ne rassurer venir on a biso. Donc bossa buzo ba tala rabino ba tumsu ba ko telema te pa bundela mboka oyo. Nini kaka. Nini na mboko oyo. Nini vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Bato comité laïque ba sali bino nini? Bato ba détourner mbongo na mboko ba mona bango te. Ba criminel na mboko ba za en liberté. Siko bato papa bato mama bato wana basali bino nini lisumo basali kapo basengi kabila kende nini kaka ba miyibi bazebele bozana bango kuna ba criminel baza makila bato ba ancien rebelle bazana bino kuna bosala bango nini batambo mama baza wana tambo mwamba qui ne s'est passé il a fait abattre un avion où il y avait plus de 50 passagers à bord. Aboma bango kalate baba nani balinga bakanga na Belgique bosala tambo mama nini Mende ancien rebelle bosala na nini Roger Lumbala ancien rebelle bosala na nini Thomas Luwaka ancien rebelle bosala na nini po bato comité laïque wana bokoluka bokanga bango basali bino nini boye bisangelo ko basali ba fingi nani ba ibia nani tato tika bino te wana olobako so bozana certificat d'enregistrement on a habité ba pesa bino ba octroyer bino Congo comme propriété privée. Bon là qui s'habille au tika bino tranquille bon mabiso nde bolingi beaucoup s'habille nzande bolingi mais so bozana ngote botika biso peto défendre mboka na biso na ndenge na biso botika biso to défendre mboka na ndenge na biso ponga na oyeba te eloko bato comité laïque basali bino po bokanga bango ba miyibi ba criminel bozana bango nini dites-moi. Donc dans ces pays, on ne récompense que des criminels, des assassins, des voleurs, des violeurs. On ne récompense à bango. Mais ceux qui se battent pour la vérité, pour la justice dans ces pays, il y a un monde qui s'est bango. Bon, nini. Bon, bisanga bino nyoso nde bozana na majorité présidentielle na bino mutu o tata na eto mama na e ayebisa e moni Congo oyo eza propriété na bino. Bon, bisanga. Nini kaka papita mbakeba. Keba. Makambo batinda koko mawana keba. L'histoire va te rattraper. Vous n'êtes pas des intouchables. Et personne n'a le bango tous les jours. Personne n'a le monopole de la violence. Pour ce qui est yindi na mboko bamsuba okima. Bon faire voyager c'est bana bango bokeba. Batuwana oya comité laïque baba parents baba koko bana droit na bango mboka na bango ya osala na kosenga départ à Kabila eza lisumu te Kabila baby simboko 16 ans de pouvoir qu'est-ce qu'il a foutu dites-moi ce que Kabila nous a construit qu'est-ce qu'il peut nous léguer aujourd'hui s'il quitte le pouvoir rien du tout. Alors tout ça les nini pourquoi vous ne pouvez pas laisser les paisibles citoyens congolais qui veulent le
changement agir. Nini. Bobi boana peuple. Botika tout à ce peuple à bimate parce que vous avez le peuple. Lancez votre mot d'ordre, dites à la population de ne pas sortir. C'est mieux que d'interdire. Bato bana posa mboko échanger. Nini, tout ça nini. Ba criminels, les assassins, les violeurs, les voleurs. Bazana binokuna, ba continue au yiba, ba continue au boma. Vous ne faites rien pour eux. D'ailleurs, vous récompensez à bango, vous tiens bango héros national. Mais si vous Congolo ba telemi avec détermination pour combattre Kabila ba quoi ça y est, bino bokomo otinda bamba kanga bango. Et puis vous avez le courage de otinda dans ma groupe WhatsApp que les personnes ci après sont recherchées par la police. Non mais vous êtes malades ou quoi? Bokeba. Mutu moko te abota mana Congo, tata mutu moko ta tikela Congo le roi Lupangu, popo nyoko la biso. Biso na bino, les 21. Donc message dans la souka. Les fidèles des églises de l'église catholique, les jeunes courageux, les Congolais courageux, soyons déjà là à partir de 17h, 18h, dès déjà demain, samedi. To protéger ma paroisse nabiso, to protéger ma prêtre nabiso. Ce qu'on vend dans la musique à paroisse, milongole là déjà ndakunabino, kende kola en église. Kende kola en église, au protéger paroisse na yo, au protéger sango mokondi na yo. C'est très important. Mise en garde. Na l'église de réveil, binzambe. Toyebi ke ba pesi bino mission moko, bon perturber marche na biso le 21. Soyez forts. Affrontement bon luka bo créer na mboko yo. Bon kutana nango. Mbongo ba ko pesa bino wana pour ko troubler ordre public, biso to manifester pacifiquement. Bon romona, bon kutana kanda nzambe. Baruti, mukuna, kiziamina, denilesi, bokeba. Bino loka bolingi bo affronter ba Congolais, bokeba na mbongo makila bozo linga bozo pour affronter biso. Bokeba. Merci. C'est le message que j'avais.